ngai ndeko na bino awa na Kinshasa Ibrahim Kabila na lisusu lelo liboso na bino pona depuis ba événement oyo elekaki nazwaki temps ya kosolola na bino boyete pona koyebisa bino pe makambo ndenge nini eza kokende boyebi nasengaki mort ya Laurent Désiré Kabila donc jugement na esalema oyo azali moko papa na biso. Et puis nasengaki lisusu biso bana nyonso ya Kabila Laurent Désiré tosala test ADN pona toyeba na bosolo mwana ya mzee nani. Et puis troisièmement soki toyebi il faut bayebisa biso papa na biso atikaki tonga nini eloko nini atikaki pona aza pe na bandeko na ye bapapa leki baza batata mwasi baza bana bazali basi na ye pe bazali oyo basungaka ye na baliti na ye po mutu na mutu azwa ataka mwa eloko moke moke ezala na mémoire ya ndeko na bango mobali na bango papa na bango. Mais boyebi bino nyonso nakoki koloba lisusu te nazonga nsima ebele boyebi ndenge makambo elekaki ndenge batindelaki ngai bato baye koenleve ngai ntango baye kotindela nga bato baenleve ngai bato wana nasengi bango papier baboyaki oyo eza te nini bon malgré bazalaki makasi mingi ndenge babandi yango bayaki bametrize ngai chance ni tete koganga na population bayeba elinga koza eloko mosusu ntango naye koganga population ayebi ke bazwinga nde bakendaki na ngai epai ya général Kasongo na province tokomi wana natuni bango question nani afundinga plainte eza wapi ozela mutango azoya aza wapi nasali nini nde bayaki kobimisa namoni kaka baye na plainte moko batindi yango na telefone baye koyebisa nga o Mugalu nde atindi plainte. C'est vrai sikoyo soki Mugalu atindi plainte pourquoi bokoya boye na désordre bon naye kotala namona plainte yango mutu ye ayaki awa te nde eza nde ya flash botala na telefone na papier bozoyebisa nga bake kofoto kobimisa yango rapide baye nango. Bon toleka wana tozala un peu rapide l'essentiel toza nango besoin toye kokende rapide ndenge basalaki makambo na bango rapide bomonaki parquet pa nakomi kuna bapose nga bakestion na tuni na bisa va problème eza te nga nakoya na babiloko na nga nyonso ndenge ezali jusqu'à ce que na memaki jugement na ngai ya kolakisa ke naza ya solo mwana mzee. Et puis nayaki na passeport na ngai oyo Mugalu apesaki ngai yango ntango tozalaki na Lubumbashi après savoir kosolola na ancien président de la République Joseph Kabila wa babengaki biso nyonso famille toyaka ngai nasengaki oyo yanga mutu na mutu abandaki kosenga na ndenge na ye ngai nasengaki yanga nalobi basalisa nga nakende bapesa nga moyen nakende kotanga. C'est ça azongiselaki nga réponse ancien président Joseph Kabila alobaki bokotala yango na Mugalu makambo wana nde Mugalu ayaki kopesa nga passeport na $1000 apesi ngai nde nakendaka kotanga kendaka Kenya navandi kuna papa sili nde tina yaka kozonga isusu nalakisi passeport nanga. Sikoyo esengaki nini bana mboka boyoka bana Congo ba diaspora boyoka esengaki ke ye Mugalu aya tosala confrontation biso na ye nde boye loi esengi juge magistrat bengi Mugalu azoya te soka ye amataka kaka likolo nga moko na yaki lendi na moni amati kaka likolo akiti na ye aboyi koya kokome pa ya
ngana okanisa babenga nga babenga nazongi magdi lisusu na ye même chose o azoya amati kaka likolo akei avandi na yo nakoti ti epai ya ntango koreklame na ngai ekomi makasi nde avocat moko namonaki avandi wana magistrat alakisi ngo abi te avocat ye abi azoya topesa ye 30 minutes tozalaki nanu na 13h rencontre ezalaki ya 13h biso tozalaki deja 16h nazela lisusu 30 minutes tokoma deja ba 17h wana ba 18h biro baosala nini bakokanga nazongi me nazwaki décision na biwi yende afundaki nga lokola afundaki nga bato oyo balandaki nga ya kokanga nga wana esengeli na général Kasongo afutela nga biloko na ngai wana nyonso oyo baelema na ye bakendaki kokanga ngai koaleve nga na biloko na ngai nyonso bafuta yango soki ke ezali bango baza plainte wana lokola mugalu ndayaki kopesa bango bayebani eloko ni ya kosala me ngai naza kuna te na makambo na bango ngai na ota nde justice bazongisela nga babiloko na ngai nyonso oyo bazwaki epuis justice alandela ye mpona plainte contre enlèvement extraction epuis na nini na eza na ba nini mosusu natali wana na komite me ekozala naza siri na publiaki plainte bomonaki yango eloko naza kosenga yango wana bazongisanga na bato wana epuis eloko mosusu nasengaki epai ya nani magistrat nasengaki magistrat il faut apesa biso ngai surtout réquisition epuis atindela famille nyonso réquisition bato nyonso baya eza ba Joseph Kabila banani baya epuis ayebisa mugalu mama wana na papa wana oyo ya ngai ye mugalu alukelaki ngai baya po tosala ngai na papa wana na mama wana test ADN naza pre soki nasilisi Joseph Kabila pe na Jeannette na Zoe baya basala test na musée awa tomona ndenge nini ba résultat ekosalama epuis test na biso eza te tosalela awa il faut totinda yango ekende étranger basala po ezala tricle te nde yango eloko na koyebisa bino toza nango pour le moment yango wana seke esangi ekoti mobulu mugalu akomi kokima magistrat oyo ye moko ayaki kotika dossier akomi kokima donc makambo ekomi mobulu eloko ya misato na koloba ezali sécurité na ngai na lancé appel lisusu na garde de la nation garde de bon fonctionnement ya constitution na biso ya mboka Félix Antoine Tshilombo naza kosenga mon président naza peuple na yo biso nde tovotaki yo soki makambo boye ezali beta sete kaka ndenge obetaka wana toyoka yo loba atoza mwana mai na ngai atoza pile ngai mais soki oke à côté na justice ebengi okokende korépondre monsieur le président nasengi protection na ezala mpona nini chaque fois soki naza kokende kosamba baza kofilenga na bato moko non identifié baza kolanda na badip moko filme makasi vi nanga ekomi ya danger peuple congolais boyeba mais ata ndenge baosala bongo baobangisa ngai te na ozonga nsima te na obanga te parce que nayebi cause oyo nazo réclame eza cause juste nde yango eloko na ngai nayebisa bino nyonso misu na bino ezala na justice botala ndenge makambo ekosila nga na bango baplainte oyo aza koya nango avis de recherche oyo azalaki nango auditora eza ya lokuta eza baje na ye mugalu asalaka ntango babandaki komanipule justice toyebi makambo na bango bien yango kutu babandaki koempêche biso ta wana to réclame badroit te mais awa naza koréclame droit bana na musée famille na musée bazonga na nzela na bango ezalaka kaka mutu moko akobima na famille atelemisi mpona bato misusu mpe bazwa droit na bango sino te soki oyebi kosenga droit na yo te eza na mutu akosengela yo droit na yo te eza na mutu akotya yo na badroit na yo te
ba Congolais na sengi bino merci na soutien nyonso bozo soutenir nga merci mingi. Et puis nako pesa bandeko na nga nyonso na Katanga mbote, ba camarade, ba yaya, ba papa na biso nyonso oyo muza tika biso na bango kuna toyebi. Papa Kyungu, merci mingi papa na ndenge ozoyebisa bato vérité. Oza témoin ya solo ndenge tata mwasi shangasi yangu Kibawa, tata mwasi nanga Kibawa bandaki koya wana tozoya tozomona yo papa. Na pesi grand frère Moïse yaya na biso toyebi azalaka na motema malamu, Moïse Katumbi na Lubumbashi, merci mingi na ba soutien na ndenge ozo éclaircir bango. Boya pe na ba Tanzanie, oui c'est ça poa lokuta kaka ozalaki wa biso toyebi yo yaya na biso Moïse, mais bakomaki koyebisa biso o aza Congolais te nini te, toyebi ndenge ya bato wana, toyebi ndenge basalaka. Grand frère Moyambo, merci mingi na soutien na bino. Bolaksinga ki naza leki na bino bokoki kotika ngai te, merci mingi. Na peuple congolais Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Likasi, Kolwezi, ba soutien na bino nyonso naza kozwa pe Lubumbashi. Et puis Congo mobimba, soutien na bino surtout bandeko na ngai ya Kinshasa. Merci mingi na bino soutien mingi bosali na bandeko na ngai ya Este naza koyoka ba soutien na bino. Bandeko na ngai ya Kisangani kuna na Equateur tout nyonso Congo mobimba, merci mingi, merci mingi. Ngandeko na bino na kolemba te nazo continuer na makambo tina suka. En tout cas tolandela makambo ndenge esengeli, justice esalema, test ya den esalema nde eza problème. Babilobaloba wana eza na tina te, bino nyonso boya boye toyeba ndenge ni tosilisa makambo. Nasengi kaka protection na ngai communauté internationale, ba droit ba organisation ya droit de l'homme international. Nasengi bino penza bo sécuriser ngai, bo sécuriser ngai, misu na bino ezala likolo na nga pona naza ko se retrouver pour le moment na insécurité totale. Nasengi bolandela makambo justice esalema na bana ya musée bazwa badwa na bango, mort ya papa na bango esalema na ndenge ya bien. Nasengi ambassade ya États-Unis d'Amérique bo protéger biso, bolandela pe procès oyo ekende bien mort ya musée toyeba eza ba crime contre humanité, bolandela ngo. France, Belgique, botika dossier ezala boete. Malgré na lobi na lingala langue nationale, mais eza na bato bakoyebisa chaque ambassade na ba langue na bango oyo bayebi. En tout cas merci mingi, naza awa naza malamu te, santé eza malamu te, nayebi te loko nini basalaki nga, mais nakosenga na procureur il faut na sala pe ba test ya ba malade, mais ko sala ngo ifo naza na sécurité kwa ndenge baza kolandalanda nga bongo nazoyeba te balingi nini. En tout cas merci mingi na peuple congolais, makambo ezali wana tozozela mugalu na plainte oyo totikaki aya a répondre. Merci mingi, la lutte continue.